Alors vous s'abonnez à CLTV Mopepe Sika, CLTV News Mopepe Sika. Awa ndesika ngana kosala ba news, awa ndesika ngana kosala po na ça interview n'importe quel site té, na n'importe quelle animatrice ou animateur té. Christelle Lopungu, Mamo la Rose, l'uranium de la presse. Vraiment vous s'abonner awa. Et ça deux fois te Mopepe Sika. Na obenga colonel Freddy Lumbwenadio. Yebisa adio Diogène Genève Mobimba. Ye ayebisa lisusu. Jean-Pierre Ombale na Neuchâtel, Jean-Pierre Ombale pesa sangona. Dolaren overdose mbila na Lausanne, baya na basangola bango awa sita solo yango, site zanga rui, site zanga binemite. Baolela, mema miso bimate. Baopola, me baondimate. Christelle Larose, Lupungu. Mamo, uranium de la presse. Ciao. Mbote na bino bandeko bolandi biso na partout dans le monde entier au site na bino CL News TV, site internet où ya makasi simbi mikili na minutes et bouger monde entier et tia ba site tout ya mike kao donc tout ça et pas artiste na bino ya munene o bosengenga bobengenga na téléphone bo dérangenga méga bengela biso yimta na actualité simbi actualité mikolo na niveau ya partout dans le monde entier tout ça na Abel de Charme a expliquer biso tout cela naie départ naie na BCBG na siko soko sala nini a bouleli biso ni préparer biso nini to ekangi na ligne répétition tout ça na Abel de Charme. Bonjour Abel. Bonjour méga. Ndeni santé. Ouais, santé pepele, santé qui te par la grâce de Meshu Sam. Nous amène biso na ba koko na biso ki mezale. To kangi na répétition to ba Abel de Charme avant de développer ma na biso. Vous avez un projet au long depuis kala ou benden pour au long ka kaming terre maman na simano ba doya ba nous répéter déjà il a programmé ou benden te maman au long projet a raté mais projet zalara pour soda o zalara likili so ambitionné zalara te qu'un jour à comme général to même na conseil même na ning zalara ka. Merci beaucoup Abel mais Najib ça ok retirer des bimi limisangai retirer des bimi maestro Betty fali na studio a misa karaté faire raza na studio karaté bima mo pa au pays sous na studio venso ni ba tout wana ba na studio so tant disque na yo ke bima papa ngai wasi ko beta pena mukile yo yango eko tete ya la flamme olympique. D'abord le logo quand on a flashé on va comprendre qui est artiste. Tokeno melo. Bon, tokeno melo pe wana. Po bakende likolo Bébé Kero, ça c'est pour vous. Yoko misinga, milou d'amour. Yoko tisinga fulu, nga kotole bo mate. Sokezala ki monuve, bonga kiolo bana monu. Yoko misinga milu, yoko metente. Medanso na landa kayo na sima yo bwaki mokua pambe. Ezanga chupu medarenso na ikeleve na linga ngai na kokate na lova ngai na sukiawa makanisi ya mwana moto ekei mosika nzoto ya mwana moto tena bwale ezananwe bolingwango nanu esilite eloba nanga sarakutu abotana mbula menopause ngana longa nzambe na bele ngalonga papa
Ma chérie kutu aganga pona belle de charme ngana longie zambe na ngaye ngana longie le vieux quadra kutu aembaka na nzembo na ye tunakata ntsangwa moninga tunakata talwa de charme hey hey moto zalaki obenga zikundula moto zalaki obenga 7e couche nakosuka wapi ye nga nalelela nani ye nasuki nanga kaka lelo yo amurebo maka murebo maka. Merci merci beaucoup Diki La Rose, Beauté Fatale, Rex Mbouloukou, Casque Bleu et puis Benny Kanga. Donc bangwana batu bastafa La Rose Lumpungu Mamou, hein, au moment moi a une vitesse s'agit à niveau internet. Internet c'est Kotimo Lili de Fungu. La Rose Lumpungu Mamou. Ah ouais Mamou bambote quoi, dans la patronne. Yewana muda Simbi CL News TV, donc il y a Kanda, il y a des gars. Pour Wansko Motema ya Papi Nzola Meso, sa propriété privée. Nzola Meso, Papi Nzola Meso, bambote sigo ali. Pour être à niveau Mikili. Batelara la patronne quoi. Abatela quoi. Ça la bien magasi. En tout cas. Rose Itamba Sernangai Motema ya fiston Mukalaï, donc n'est invité sagé. Merci beaucoup. Abel. Où est-ce que soki ba musicien ni ou il y a BCBG ou tu as un bon terme là-bas? Tout le monde n'a bien là-bas tout. Et c'est des polos ah bah c'est ba bingo déjà tu vas souhaiter bonne chance. Bon na ba ya na bi niveau ya bolingo puis na bi nengo orchestre etambolaka. BCBG soki musicien en suspension. Donc ba musicien tout. Bolé les dents. Wana pena ndenge ezalaka. Mais ta suspension pas moi. Ata suspension. No sigo soki musicien longwe. C'est que dans les années donc na bi ke ba tout nga na problème tout te bango no so apesa wa moto ba masananga. Wana ba masananga ba guerrier. BCBG ba guerrier ba ali. Ponga mona guerrier na otina kata ba guerrier. Poza la wana il faut za guerrier. Donc maman salanga ba chuda ba nono fuji ba moda show baza wana chef coutumier ina una moda show dernièrement chako ko ba salam ba pese nzembo po ngala longwe nzembo nanga na kena ngo siko vocal abeta na nzembo nanga donc tant de G ba pesa mona mai tant de G bon chanteur tarankumu ayema ba kimboka mo boye salaka bien ba mote nanga pe na excellent gentini mbakango bila ba mote nanga donc j'ai peneza bien Vanessa Boliko sika ali na Paris Olivier Bobokila Paris ba mona Mifi Boliko na la Berlibula sika ali ba yo kama rambo ya belle de charme bi flamme olympique ezoya osoka de sika ba lobake ba mission BCBG ba populaire ça rapinati soka soki olongo BCBG osa disque na yo o émerger penati do ka force wana. Bon, j'espère avant toute bande d'émission, au lobaki déjà Kabel de charme oyo par-ci par-là. News dans le monde entier bazo lobela. Donc tant que bande déjà bongo. Image ya pamba o balba otala legi dans était comme derrière le disque monsieur bima. Yango te. Son car ya pamba sonné yo kanité. Est-ce que osimba te? Osimba. Pour son oyo kaka pamba kako mokili. Et bah le qui a masolo ya tant de G siko yango ba comprendre siko ezala nini yango ba musicien o ya BCBG so ba longwe betika disque liboso mi ba ele elali non ba ya o ba longa ba maso ba longa liboso. L'homme est différent de l'autre par son cœur. Ngana bango to na démoroté to na makanisimo te mutu amto sanzila na kapore jina pese ba mbote sika ali venanga shaibu ba mbote sika ali venanga bogis pompema ba venanga bikule brun ba tout ba venanga Richard Mokena BBC kana pese ba mbote donc masa nanga Abraham bonne chance na bi ke passe nord et Rosimba donc ba masa tout na bi ke Rosimba et puis na bi ke ba ya batikali masolo za nango kitoko et union sur Rosimba non sur zalanga bien ngane na ekaka na tala ngane tonga na ina ngunga na bosser technique a chanyali na banana ndule tina suka tokena ba na ndule tina lifobo tozala ndule wana donc na otika ti donc tina lifobo tozala bango yango te na kozwa réveil Papi Nzola Meso mon patron Papi Nzola Meso ah mais gabou des idéologies tout ça comme musala gande to kanaki
boulot to lemba te to koba se koba bana poto bolanda o eza réveil na tuninga so bochelinga réveil quoi pour na butu na olanga olala te quoi est-ce que tselinga réveil ya Freddy Tagar o tselinga réveil ya Didier Bex yo tselinga réveil nazoko kolala te na butu nzoto nanga ekomi minga ye sentiment chéri pénètre ngati na ba point faible nyonso nzoto loke toi chéri nanga cha magnétique ematisanga nzeta mbile ezanga lugamba ekomi obetisanga balo ezanga botine na perdre contrôle physique na combat d'amour nzoto mama nyekese loke toi mama nyekese nzoto mama nyekese chérie mokumbi motuka ebaka kilométrage parcourir na tableau de borne nga menera bilenge loke toi chérie naza ignorant na calcul la satisfaction likonga nzoto telemi ekomi koluka lokola boussole point indiqué point faible chérie pour piloter ngana destination ya ba merveille pour piloter ngana destination bana Paris boga baby hein aye baby Nathalie Galawa aye baby salanga talokola bébé mama salanga talokola mwana mama Aziza Bisiki yoka makambo salanga talokola bébé mama salanga talokola mwana salanga talokola pata farine salanga molai lokola pain victoire salanga rectangle lokola pain ipak salanga atana format carré salanga atana format gâteau cake salanga pat lambanga beignet pasolanga na kati un peu de mwamba soko lingi un peu de ketchup Karayo soko lingi un peu de caramel izardino salanga ta lokola bébé po atana lobi te kasi oyebi sentiment nzoto lo ekwezo senga validé ata licence à plaisir d'amour na ngai po joueur à la brassard avandaka na bantem naza en forme betisanga ta premier mitana sepela kérosène ba validé atalika les boss Nico Mbi 3000 ans Nico Yambu avanda kana bante merci beaucoup na France kuna na omona Marika Kala na Suisse mpanzi kuna na omona masala ngai Reka Elenga vrai chéri na kati ba Paris pampe penet milkshake nana surprise mo masara non bazo ka malamo ya uti wenge bon uti BCBG danger pour tuzali appel des charmes leni comment kitoko makasi donc tellement beau tout na nini go pe pepe comment nini ngai koko tuzai diable d'esprit quoi ouais uti wenge ngabina na don soda papa chéri bina dama de charme ebi na déjà doyen déjà baté belé na mouvement de babo tino ça peut doyen nga asaya sali 17 ans sur 18 ans nga sali 14 donc tina e bon esprit vena to bosser na de charme quoi pour bana kin ba comprendre parce que wenge BCBG a grand mouvement papa chéri a grand prêtre et c'est nga faut bo soutenir net biso ba jeune ya mouvement tolongwe parce que et ça peut faire ta mouvement yo longwe ni na BCBG bon ngelo na longweli comme ça parce que au monde na BCBG na za un grand danseur et puis na za soit animateur na za sous chanteur animateur non espace banem na oboma na tout on a habité tant de jeux tellement belle de chambre d'air retiré ba on a ninga yo za animateur o sele sous moi rappel la monde on a un problème ate pendant teke bilenge lisu na kobini sabana Congo bilela lisu na kobini sabana
na Congo. Voilà. Eh ouais, Comment? Sauf. Eh yo. Mpaka na mpaka. Flash disque. Voilà. Papa chéri aura. Na benga yo sali lo funu na kei na mbongo nanga pakajum na benga yo sali ba fere na kei na mbongo nanga nanga pakajum yo kuna nde na ko se retrouver petango agobomanga petango yo peti momi apesi chilengo abele chambe chilenge olfa chilenge Merci beaucoup, merci. Papa chéri, na moi d'état moro boé. Ba comprendre que na marque qui déjà. T'es na bien. Parce que Bakri Oyo. Yo ko boko papa chéri. Bon, au moins ni BCBG za ba street na ngo za ba nombre na onde mambo tambola quoi. Tant que zelaka tant de jemba mon poto welisa po koto kuna déjà ba oya mabese nga photo take bango po ba fan papa chéri ba comprendre quoi. Merci beaucoup. Mais voilà. Ale kingedeki. Imbombe. Mama nyama mpime mi tumbali yanga. Voilà. Chenocha. Hey weyo. Cheno. Mama chenocha. Cheno. Mama chenocha. Hey weyo. Hey weyo. Hey yo. Allez cheno. Des charmes. Merci. Bora. Kingiriki. Ale kingiriki. Kalo peneteli. Ale kingiriki. Imama nyama pemeli ebi tumali yangala cheno. Hacheno. Hama cheno cha. Brizekala megana luanda. Binama bina cheno cha. Cheno. Merci beaucoup. Bana poto, bana France, bana Belgique. Hey weyo. Ale chenoka. Bon. Aïe. Non, merci beaucoup. Abel Deschamps, trop bon abisso nouveau. Et non, niveau ya vakumo na yogi a on a Sabino bana poto. Abel Deschamps, tout PCK chance. Ton disque bima. Aimé Itamba en Norvège. J'espère que ce matin, à 100 disques. Merci. Vu on a boss on va l'arriver. D'ailleurs tout à l'heure on a choisi numéro na. On va l'arriver. Déjà number. Donc na ninga vite sage et mystique. Malamon. Pampé Penet milkshake. Jamais d'échec. Donc on peut ça monter na masanga Ginoville, Serge Moudimba, na Soudaf. DJ Chris plus 15. On a battu nanga au bakot ça méga boule Western Union. On Western maintenant vous bani moi basket et puis na G. Donc voilà poto Abel Yeyo pour PC chance to font les mitema parce que en a talent oui bi sala déjà na wingé oui bi bo kan saka o ya ko apporter déjà dans les jours à venir donc album na to consommant flamme olympique tout ça en promotion tina suka na studio go no ya susu tout ça souti à promotion tout ça pour aborder ces musiciens aborder c'est tout ça si malabino avec des charmes to mi dans suka émission encore le bani mot de la fin non bon ngala on se pela kaka en tout cas na pesino sentir nanga ba merci ba to ba soutenir nga Freddy Lokove ya Freddy Taga ya Tridoniati lever les sons Mombele lever Koulou comme des garçons Maître Gazou Zouzouli Kafo Papi Jean-Jacques Dede Bing Boss na musika Izardino donc ba tout Mama Stéphine na musika Papa Griff Papa na Mama Griff na Mama Sap et puis na ba venanga tout ba libanda le rôle avait nangai côté Moudiata Skali masalanga ki manudi fefe bakoene Jomo Dango ki Kaspey Abel de Charme alobi masalanga Lourdems sentir nanga tout ba par-ci par-là na Luanda marginal Nzoka mais c'est JC Longele JC maître CD Alamba maître CD na Paris les Soussou donc bana tout akauka ba par-ci par-là bana limité na pesi ngamba mbote. Merci beaucoup. On a des annoncés émission dans la le micro. Ok, c'est bêta. Donc, tout ça, numéro de contact. Oui. Ezali
plus 243 99 761 63 38 plus 243 99 761 63 38. Voilà sur Bengi Pena Bazwinga Moko. Facebook Nangazali Abel. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ouais, tout ça qui est pas Abel de Charme, la Poto, la France, la Belgique, BBC de Djobourg, salon de coiffure à Mounen et Nakata Djobourg. Tout ça, Marika Kala, à partir de la France, JM Kamamba Chichari, Tolemola, John Mamba. Donc, on a dit que les artistes Bino Gypsy Bosso, J d'Orange, Maxime Avakala, les presses des Amunda. Donc, Toyo Kapena va me loper. Na caméra, tu as Golo Mayala. Golo Mayala, tu as monté des animés à Tom et Jerry. J'ai fait ma fita. Concert en Angaï, pourquoi pas. Tant c'est classique, la fille à la voix, Angélique, Vanessa Moussaou. Grosse moulir, on a gros plan. Ça veut dire, on a. Papine de la messe, à tout seigneur, tout honneur. Papine de la messe, méga boss, méga boule des idéologies, vous dit au revoir. On a tiré les plateaux, à Sarah, on a nous. Ouais. Kololololoe Kokokwe Baoualo Yakato Sanemoe Kokokwe Kololololoe Kokokwe Baoualo Yakato Sanemoe Untwaki alae Ekabondele ndombego Untwaki alae Bonezina longangeo Bome kamyo Fidélité koleka mopeo Bome kamyo Zua koleka leta obonyoma Mawe Koko koe Kololololoe Koko koe Baoualo yakato sanemoe Koko kwe toka nembe sakwe Bawalo yaka bawalo yaka bawalo yaka bawalo yaka lo yaka lo yaka ko ena ye lo yaka ko tala ye mobali nanga ye akimanenda ko ye bome kamyo mega ye